C'est samedi 27 octobre 2018 dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote. Mon invité est l'artiste musicien César Loboko, le Grand Mosenge. Ouais, ici c'est César Loboko, le Grand Mosenge, le Sofina Panera. Je serai bel et bien invité de César Ngadi. César Loboko, Akozala, invité Nanga samedi au 27 octobre 2018 de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote. Diaspora et Lobaka Mingi, qui est musicien, Lobaka T, musicien, comment collabo, César Loboko, na koyambaye en tant qu'artiste musicien engagé à Zali Namakambu et Belé Yakoloba. Donc, bo hésitez, téléphone Ezali ouvert, bo benga na 01 64 38 54 68. Bo bengi po bo poser ba question na bino en direct. Alors bandeko nanga ya mboka Congo, bandeko nanga ba patriote, ba musicien ba lobaka te na koloba, po nzamba pesa so pema ya koloba. Trop c'est trop, to bomba mi pe mingi koloba siko biso bato nzamba pe biso pema, wanya pe ya koloba. Pour la bonne marche ya mboka na biso. Je vais parler plus pour la musicien congolais. En tout cas, bozala na robeta c'était ma casse pour la artiste na biso. Trop c'est débordé. Tout le banane, tout me koloba pour que soit moins solution. C'est César Loboko. En tout cas, bozala branché na koloba oh na koloba. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. Rendez-vous Ezali samedi 27 octobre avec l'artiste musicien engagé César Loboko de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote. Salut et bienvenue sur la 99.7 FM MNG Radio émission Rendez-vous avec le Patriote avec quelques minutes de retard. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. C'est le aléa du direct. Il est 15h10 comme cela a été annoncé. Aujourd'hui, je reçois l'artiste musicien engagé César Loboko qui est déjà sur le plateau. Nakanisi Bozali Komona émission Zali bilingue français lingala. Donc beaucoup qui intervenir en direct comme Tolobaki Kaka na spot. Donc ndengi na sengi ba excuse ebele parce que les aléas du direct salibuso ma Kassi Aoa, donc technique et Zalaki, mais Tolongi technique. César Loboko, bonjour. Losako. Ok. César Loboko, Moni Lelo, to Yambio en tant que musicien pour Betara Musique, mais Lelo Ezali Ming en tant que musicien, artiste musicien engagé, parce que César Loboko, dernier Matozalaki Nayo, na devant ambassade à Rwanda na manifestation oyo RCK et Salaki aux ala rappé mingi na ba manifestation donc batu bazako zela mais to permettre batu oyo bazako landa biso na mokili mobimba ba kota ba pesa parce que namoni bato belé déjà ba koti maestro JM donc Adenungu Marianne Makoso vraiment na pesio mbote c'est ma sœur bien adorée Rex Kazadi DiCaprio Louise bato belé ba koti donc Misuzu Kut na otanga ba kombote Diponti Simbi donc tout permettre bango ba kota ba panza donc toujours cha nzembo moko oyeza déjà en fond sonore oyezali kombo nango na kanisi yo moko ko pesa biso kombo César Loboko. Njembo zobeta wana olobaki tocha liboso wana bolingo na kavali ozoloba malembo ndike ba njembo ngo ayo te César Loboko tozali ezateki o moto zali na kati ya émission makamba mboka bolingo bolingo nangai kavali tozo explication nango toyeba yango par rapport ya mboka ezali nini donc to tiki batu ba découvrir sous njembo oyo tozozonga nabino donc nous sommes bel et bien en direct sur la MNG Radio 99.7 FM donc ba possibilité ya kolanda émission ezali donc direct na mngradio.com et puis na mur ya César Ngadi na Facebook pour l'anda biso en direct donc pour poser vos questions c'est au 01 64 38 54 68 donc ma question na bino toko répondre encore donc restez branchés sur la 99.7 FM
MNG Radio émission Rendez-vous avec le Patriote. Donc tozali déjà na retard toko s'interniser mingi te na banzembo donc to tibino kaka bo yoka mosenge pesa bino courage mais na monaki mascotte de Catalas bazo benga na Facebook ba benga biso na Facebook te tozali en live bo benga biso na numéro fixe 01 64 38 54 68 donc précédé de 0033 Nabato Bazali Libanda Izali numéro il y a 0 fixe donc numéro nanga 07 moyen bobengezate parce que tozo utilisant parce que tozu mikakaton muke oyo toko yebisabino te ezali penza na tina te mais tozu ba problème technique donc numéro ya ko benga pour poser ba question na bino en direct c'est le 01 64 38 54 68 précédé de 0033 Nabato Bazali Libanda. César Loboko, ndengena lobaika ka lelo toyambio en tant que musicien, artiste, musicien engagé donc ne bandeli déjà. Il y a émission na tunaka na ba invité na ngai ba salela biso lecture il y a makambo oyo par rapport ya makambo situation ya mboka ndenge zali yoza musicien donc musicien azali pe congolais donc lecture ya situation ya mboka politiquement yo César Loboko ozali awa invité nanga okolobanini. Merci d'abord la question. C'est simple, César, c'est vu aux yeux de tout le monde. Notre pays va mal. Tout ce que je peux te répondre. Parce que ce total, dans la situation, et ça passe. Et on en pleure tous les jours. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que Congo est en haut? Et comme Nalibabe, et Congo et comme il y a Batumoroboy. Parce que les gens sont. C'est comme ça on est abandonné de nous-mêmes en fait. Sorotali Makamozo le Ganakatambo Ganabiso, il y a tous les jours il y a des morts. Tous les jours. Pour ton information, César. Pour l'information de tout le monde, pour mon information comment le bateau est suivi partout dans le monde. Non, c'est un truc qui est personnel, mais je vais le dire tout haut en fait. Ma fille, elle vient d'être attaquée à Kinshasa. Elle a un coup de machette, elle a un Mikolo. Il y a 3 jours, elle a une photo. Il est raté. Et moi, un bébé il y a 8 mois, machette est cassée dans mon tout. Est-ce qu'il y a la sécurité dans notre monde? Est-ce que la sécurité est ou pas? On ne comprend plus rien. Naï na une émission au César, naza musicien. Photo rectifier, moi moké naza combattant ni patriote, mais nazali musicien engagé. Engagement nazali ya makambo ebele. Na vie sociale, na ba banzembo nangai, na ba action humanitaire oyo tozali associé na fondation. Loboko tokati yote hein to tiaka RMOP priorité na bato bazo benga poato libéraline donc na répété bo benga na 01 64 38 54 68 bo poser ba question na bino en direct parce que be mission to sala ramingi to lo banga so na zalaki na ngo poser bo concept ezali po na bino ba patriote donc tozwa mutumoko azali en direct. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Ouazabanga Apachabura aux Pays-Bas, en Hollande. Merci beaucoup, Oyaza, fidèle, il y a émission Oyo. Ouazabanga Apachabura, en Hollande, à Kotaka tous les samedis. Na émission Kake César Loboko, Apacha Zalrana Mituna, il y a Kafu Kafu. Apacha Mukilezo Kayo. Bonjour, monsieur César Loboko. Le Sako Apacha. Merci. Monsieur César Loboko, avant tout, repère naïo et moi passé. Deuxièmement, au coquet de cursus naïo, na combat oyo, ni pour ça qui petit lelo, et ni pas apporter na combat oyo, ni oyo kutaki, au monaki ya mabe, il y a malamo. Voilà la première question. Deuxième, c'est que aujourd'hui, le musicien, pour trop c'est trop, dans la langue sport, mais ni oyo okoya kolobela ba musicien oyo nano doyokate to oyo nano balobate
Pe okopesa biso wana deuxième question. Mosusu okopesa biso pe avis na yo ndenge Kofi alobelaki mpona makambo ya machine à voler. Est-ce que ezali code bayokanaki mpo aloba bongo kosala buzz po toyebi na mboka wana kofabrike bamasolo eza ya trop to ezali ke alobaki ne po aloba eza nango te ndenge bato balobaki o aselalie na bacombatant non nga mpenza na ndimi te omeka koyebisa biso. Alors quatrième ya suka mpona profite natika yo mwa kimia. Est-ce que selon yo dans l'élection la République démocratique du Congo profite à qui avec machine ou sans machine? Et puis moi virgule mouke le réactionnaire ndenge bandeko na biso bazalaki awa na komba koloba butu moi mais tomonaki la fois passée resaki elandi babi balukuna lelo lisusu ndeko ya Belgique papito olenga sikoyo boyaka mpona kosala buzz vitrine bamona bino et après bokena bino comme ça ndenge kaka baopposant bazalaka kuna bacompagnateur bino mpe bokena bino koaccompagne po ndenge bokomaka sur place nayebi te soki boyebi un député seki pe peuple aza nani. Merci la 5 question là. J'espère que vous avez commencé maniola biso pena malamu mpo tondimake yo mpenza César Loboko ye mpo loba trop c'est trop koluka te obenga yo César lokolo donc yo mpo ye koluka nini ya lokolo olanda kaka ya lokolo. Merci. Merci Apacha Bora César Loboko yoki yo moko Apacha Bora mituna zalaka na yango donc topesa la priorité na bato bazobenga si ça na likambo bandoko loba ou bien aussi si ka moi makambo aussi ça que le makambo na bandoko loba. Bon donc répondre na Apacha Bora bengi biso na Hollande. Première question c'était quoi? Première question à lobby qui donc yo yebisa biso makambo nini yo okoloba mais yo za sile falo comme makambo nini okoloba lelo na ba musicien oyo batu na ba loba te. Na lobby na ba elo ni na kuti wana pe lobaki après ya liboso lobaki makambo nini yo lelo okoloba na ba non to bana likambo lobaki o na kuti ya mabeto ya malamu na komba. Donc il faut marquer aux na style na nini. Ngazali d'abord Apache si tu me suis avec tout le respect ngaza combattant ngazali combattant ngaza artiste et musicien. Donc, na kati ya combat depuis Bandi ça fait moins 17 ans. Combat ou Bandi, so totali bien combat Banda qui bien dans le sens que bozo bundela mutu tout aza combattant déjà parce que toujours combattre vie, toujours combattre makambo to kuta na mokili. Deuxièmement, Apache, je vais te répondre directement. Ma benga na kuti na combat étant César parce que j'étais dans l'ombre, ngaza na artiste, je fais mes chansons, naza na famille, naza na makambo comme tout le monde, c'est un travail. Les combattants et bandlara combat bandlara bien, c'est-à-dire vous allez vocaliser et le remoko tout le barake non faut pays ezala libre, c'est-à-dire toujours bundela pona ko libérer mboka wana, c'est-à-dire ko libérer on a ba position au combattant ibiki non mboka zo marcher bien il faut ba institution changer, il faut gouvernement changer mais quand on a quatre combat il y a eu des abus, on est bien d'accord oyo na mona ki mabe ya makasi ezali ba échange, c'est-à-dire différentes koswana voire même un peu plus loin que musika bokomi bakomi ko lingana basi ya baninga bon yebisanga tant yozo lingo libérer mboka nzambe azochabi mais mokili ezalaka ndenge wana place basi na mibali basangani ezalaka ndenge bino pe ba musicien bolinga pe basi ya baninga ti yo do waka ba combattant tozo bana likama musicien te mais yo pese exemple nga pe na pese exemple monita bozo longola bo libérer mboka. Je pense que il y a un seul personne qui a le racha libo zali nzambe. On nzambe soit zarapé jaloux na makambo susu. Pour ko chamino de boko te tant que bo sala impudicité na katia masolo bo sala. On est bien d'accord. Et loko na mona mabeka ka na combat yango wana. Deuxièmement combat longwe et comme vocaliser kaka na ba artiste et musicien. Parce que moi je suis artiste. Na défendre bangote, na défendre ka culture, donc art na biso. C'est-à-dire et comme ils sont musiciens et bêta na poto ba fanatique ya ba orchestre mususu a bêta te
na koloba nanu na côté wana après na koya pe na koya koloba pe côté oyo na mona pe mabe pona ba artiste na biso ngai ça fait longtemps dans la France na mona makambo na zo mona lelo na mboka na biso na mona na ngamote wana lukuta mabeti na kola na ngawa na kola pe na bikini ndenge to marchaka ba musicien combat elongwe pour nous libérer mboka parce que bozo ndeo to lobaka au pays ezali occupé boyebi na banani baza ko équiper mboka na biso musicien soko yawa il faut manzaka penze bimi manzaka mais soki politicien aye awa na mona ka la plupart ba combattants bazo que nous pas ya politicien wana ko senga ye bambongo ba kolobelo côté est-ce que ba musicien baza ba politicien qu'est-ce que vous reprochez aux musiciens reproche aux musiciens directement na ko répondre ba musicien kolobaka ki ba yembela ki pouvoir en place président Kabila ou bona. Mais baza na kati ya boîte à sardines mon frère mets-toi à leur place aussi. Mets-toi à leur place. Ngala zolorana ba master mususu na ba yaya ndenge nini bino bozo mona bozo dénoncer ce qui se passe na mboka na biso. O ressentir pena mutabi yaya. Na ko dénoncer mais na obimela njilo wapi. Na ko bimela njilo wapi. Et loko toko senga ko zwa bango ko solola na bango yaya bo changer physique de l'autre pôle. C'est-à-dire botala ba réalité o ezo leka na mboka na biso. Lobby à tous monati na bunia bazo kufa na beni donc il y a vraiment il y a tant de morts mais tous les musiciens au bazali populaire au bazali na parole sera lobby ka boy makampe ko changer pour ça populaire mais moi basa la nguzate parce que biso pe côté bande ko na biso pe bacha bango barrière il faut ko solo et là on ni nango ba solo la raté dialogue ezate et logo wana je pense que tokene na ona na ndenge ya paix na ndenge ya amour du prochain peut-être toute solution aux hommes ngala za na ngai na saka mais César Loboko oyebi ke to yambio en tant que artiste musicien engagé mais apport ya ba musicien pour na makambo ezole kana mboka yo okokolo banini parce que to ya ba musicien mususu ba koti politique to solango apport yo zo mona siko contribution ya ba musicien par rapport à makambo ezole kana mboka non mais aucun il y a un autre goloba on a zo épinglé na ba musicien na so bazana quelque chose à goloba ceux qui bazolo baté parce qu'ils ont peur. Oh Jésus-Christ a dit je vous ai enlevé la peur bazo banga yango bazana problème na bande ko ba combattant et c'est la peur César il y a pas 10 000 phrases à dire là-dessus yo ne to zali banda donc yo ko banga te o zali banda donc to revenir kana question o yo ça l'actualité côté yo bazo poser ba ningano ba musicien ba poser kiango Kofi Olomide aloba ba poser ki waze quoi to yoka ki ba poser ki pe manda chante yo lelo question on a paix donc ils ont kende partout net ba musicien muto ba banda qui répondre à ba question on est yo lelo machine à voter aux contre ou pour donc machine à voter Cléboa. Machine à voter. Machine à voter wana. Machine. Ezali pona peuple se retrouver ou ezali pona intérêt à peuple, to ezali pona intérêt à parti majoritaire. Parce que ezali machine bisoti tokola to yebaki na bisoti ke ba machine wana existe. C'est vrai que la technologie aujourd'hui ça a évolué. Ça peut exister. Est-ce que ce qui est un vote, ils ont déjà triché? Vous expliquez trop le Bourgogne du prof à géographie et histoire. Oui ou non, vous avez pour machine à voter. Oui ou non. Après, vous expliquez. Oui ou non. Vous avez oui ou non. Oui ou non, il faut quand même tout ça. Mais au bandit na oui ou non. Au lobby na oui ou non. Après, au bandit vous expliquez. Il faut tout ça la analyse. Pourquoi on a le non? Pourquoi on a le oui? Mais quand c'est bandana na lobby oui ou non. Après, non. Sur le lobby non. Après, vous expliquez. Parce que donc le lobby non déjà. Non, ils allaient parce que bon, expliquez. Expliquez. Expliquez tout tika leur vivre en côté et puis en paix yebisanga coup eza légalité déjà en même temps mais tout le monde na kata village est-ce que yo quand il na ba koko wana ba voter na machine à voter ba yebiango déjà ba yebiango est-ce que ba yebiango ba tu wana nyoso bazana kata compte combien il y a combien des illettrés à ce moment na kata Congo ba yebi même pas technologie tala ba yebi même pas ko répondre ba yebi même pas opposer ba question moni na mutasili sa classe hein na yebi monsieur mo tchaki ya bulu yeke so bulu yeke
alors bien si sa classe parce que tout même bon mamoui dans la France à éviter bon yebisa nga koyeba machine à voter ndenge c'est-à-dire to on a France to za na mboka o écoute eza na droit na pays des droits eza na tout ce que tu veux mais to kenda ba votera tu votera na papier papa na ba lecteur yango na lobby boy est-ce que eza na intérêt à peuple ton intérêt na bango c'est ça le problème. Hier j'ai appris que non ba quitter pourquoi il faut tout ça la ka et logo moko po batu ba kufaka c'est ça le problème. Pourquoi il faut tout ça la ka et logo na Congo po batu ba kufaka parce que il y aura des gens une partie des gens ba kozala d'accord. Moi j'ai suivi mon grand frère Kofi mais dans un pays là où il n'y a pas la liberté d'expression Kofi a lobby bon Nalandi na répondre Nalandi comment s'appelle mon frère qui est Apache lobby est-ce que Zali pour na baise Tony attends Olo Midazanatan mais toujours rappelé dans Katiote donc toujours rappelé dans bateau ba Rolanda Bisso donc 3 possibilités à Rolanda dans l'émission sur la bande FM aux environs de 77 99.7 FM. Deuxième possibilité, ils allaient sur le site et à radio mngradio.com. Troisième possibilité, ils allaient dans le mur à Facebook. Il y a César Ngadi ou Rolanda Bisso en direct. Et puis pour poser vos questions, donc on a 01 64 38 54 68. Dengue monsieur Apacha Bora Abengi Bisso Azabanga en direct. Il y a Hollande donc 01 64 38 54 68. Donc bateau Bazali Banda va faire précéder on a 0033. Donc déjà machine wana ya voter et ça légalité na kati il y a loi exact na loi électorale égalité bon si goto que la machine à voter ndeni revenons à la question de Apache pour notre grand frère Kofi tant on a dit que les missions sont dans la carte à boîte à sardine tu as compris il y a pas la liberté d'expression Kofi a l'égalité vers ça la baisse par rapport à quoi à ça la baisse Kofi il a parlé par rapport à lui, par rapport à ses pensées à lui, mais non. Pourquoi il faut que ça l'arrête pour énuire le peuple? Mais au moins, si on a une petite chaîne, c'est-à-dire, mon frère, ce qui est au lobby de liberté d'expression, droit de l'homme, ça n'existe pas. Parce que leader d'opinion. Baba leader d'opinion, à un moment donné, on le dit vraiment la banque pétro, tikana na pesa moi avinanga. Et ça pour na finga na te, to comme la maladie karaya, ndenge to lo baboy. Vous voulez te poser peut-être ma question, to luka solution, au kaka insulte, ma distraction. Entre-temps, souci majeur ezali mboke changer. Mais to tiki makamia mboke changer, il faut ba finga. Tant bozo finga. Mais l'ennemi qui est en face de vous, il s'installe. Il prend ses précautions. Abia bato baza trop distrait. Yango wana na lobaki César nga dit naza penza na makamute ke tout le lango polémique non. Nazali congolais de naissance, na koli na France. Ozolo papa na mboka na yo eza na mboka na ngai droit na ngai. Oza droit le en plus oza na poto oza kuna même na kini na okini te parce que na kini ndenge lobi ke liberté zate okoloba ndenge ozoloba te kufi ngala l'équipe on est logoté ngala sina kena na kini je parlais pour social nabi mais socialement namoni ancien ministre na biso compétent Antoine Boyamba ministre diaspora kala akoti azolanda yo beaucoup la galo ya zaki compétent na ministre diaspora zaki compétent so ndene aleki lunga aleki Emmanuel Lunga mais yango nazo ba César na pese mbote place ali ndekolanga omoni ti tozoloba te ti tozoloba ti tozotala mokilo ezokende l'air moko moment donné tolobité nzambe apesi so pema gratuit moi ba évocation moi boanya moko ya litomika ko kabola na bandeko ngala za artiste musicien te ke na sala soki nini non problème n'angezali pasi maweleki. Ok, donc César Loboko to soufflé mouké na moni achabo amema ki likolo na ba nini donc to ka ekuchu to moni pa album na yo awa donc César Loboko oyembeli pe mboka te hein. Non, ekuchu zali kalibasi. Ko yembela mboka to yemba ngo déjà te. To yemba ngo atango zolo ba ke non
bana Congo ba aussi la obwa pacha bana eza na katia ezali na bi phrase lobi na katia kufa eza na langue na ngai. Ah d'accord, na ikuchwa na njembo. OK, donc toyoka na nango ezali kalibas. Eza do pesa biso explication lobi eza na mafuta l'huile na kati kalibas ekoi mafuta panzani donc mwebola mbela alors to vivre makambo to sa lelo photo sa yango. Il faut y a un changement. Na mona te pardon César avoir na mona te parce que Kim ça prend na parler sur Saint-Esprit. Tant esprit yaka. Na sentir bandoya. Donc tala siko yo mo tozoloba na oloba likamo peut-être blessé baninga te hein. To bomika bon nde bomisa so bo finga bo na zoloba likamo. Te so ba finga pa na mboka. Toi na président na mboka wana. Président wana comme na ye Joseph Kabila o ngana yebi na ndenge na ngai po na zakawa so batuninga président Chine comme na loba président ndenge wana mais na kati ya présidence tout ça na ba ministère rebelle est-ce que bato bazo gouverner mboka ezaka faute ya Kabila to ezape faute ya ba congolais mamo voilà la question que je me pose des fois oza gouverneur à Villa Kinshasa oza na ministère ya transport oza na mais les gens souffrent et mais mon ami tunangabi est-ce que baza ba congolais peka parce qu'un bon, un vrai Congolais, bah vieux on a tout, bah ça on a bah vieux nangai, tout yebani, tout liya kana bango, tout mélange. Ah donc vous bateau bah ça qu'on a pouvoir bah vieux na, donc vous sola na bon. Mais na bien, mouloko ya. Vous pouvez ça bah on conseille, ni mais vous pouvez ça bah. Ayebi, bah c'est belé bah vieux kabingele bah ça kuna bah vieux na biso, attention, bah vieux oh bah mona ki non ah, na biso makamusu to solo langwa bah. Tokolo ba te pour photo finga non eza ndeto hotel misa ba vie bo comprendre vie bo été et ko sala nga pasi na moto nga yebi neti ba vie Albert Belembe na mona yeba zo lapider mais so azo sa ela asala munguna azo sa ela rwandais azo sa ela mboka na mto mabe donc il faut ba dilapider na suka voilà so na moni yango na ozana force ya opekisa ba te parce que atambol mabe mais pas si ozanga bia venanga eta on azo bisa yo timba soko yokaki vie parce que et comment et comment likambo wana on azo bisa yo kanga data lelo ngai nazali contre violence mais le pouvoir ça s'arrache na biso ke comment l'air parce que so tali bato bazo kufa biso ba César to lekini on a nga l'équipe on est le hôtel ni yo ni rien soko jour wana nzambalo baki okufa na lisasi. OK donc bato ebele bazo réagir bazo kota toko tanga bato nyoso tout na moni amanda la duchesse azali wana mutu moko Anthony Bali ya lobi soni makasi pona ba congolais na moni petit sœur propre Mado Chako azali donc deboule ba tende azali topé mamuke toyoka quand même Ekuchu et puis on revient sur la 99.7 FM. Kuchu et Tomboki awa mais loboko toza obligé to écourter to tiango en fond sonore parce que tozu mutumoko a bengibiso. Allô. Allô, bonjour César Ngadi. Bonjour, je suis Alain de Ivry. Merci Alain, on vous écoute. Alain, merci. Merci. Mon cher frère César, je salue aussi l'artiste que vous avez invité. Donc voilà. Bonjour, et je tenais à vous remercier aussi pour tout ce que vous faites au niveau de la diaspora. Donc vraiment, je vous encourage. C'est pas facile. Et en tout cas, le peu de journalistes engagés qu'on a au niveau de la diaspora, il y en a plus beaucoup. Donc je tiens vraiment à vous encourager et à pouvoir propager la bonne parole pour une libération totale de notre pays. Voilà, c'était déjà ça vous concernant. Alors moi, j'interviens. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai suivi il y a 2-3 jours sur 5 minutes, votre fameuse émission phare. Et je tenais vraiment à pouvoir dire que, mon cher frère César, il faut qu'on essaye de donner une bonne pédagogie à nos frères et sœurs congolais. Je suis congolais aussi à 100%, mais osons réagir trop par émotion. Et là, ils ont bon jugement nabiso par rapport, il y a bonne critique ou il y a ma B, et ça s'est passé dans le Congolais, c'est trop émotionnel. Et dans ça, ça m'appelle un tribalisme. En tout cas, vraiment, César, j'espère que dans les prochains mois, j'essaierai d'intervenir pour essayer de m'arranger avec vous, tout ça, une émission sur ça.
tribalisme pe izo mboka na biso na ndenge ya kosakana te. Alors, moi, j'ai l'amour de mes frères et sœurs congolais, peu importe la région d'où ils proviennent, mais l'essentiel, ils allaient tout méganon nous, tout ça, bomoko, makasi na tso nyonso, pour pouvoir libérer mboka wana, ndenge ils allaient occuper. Mais tout se distraire te, na oyo aza mu Congo parce que oyo amuluba a supporter un candidat qui provient de sa région, ça c'est de la distraction. Il faut tout se focaliser na objectif à biso toyebi. Donc voilà, mon intervention c'était plus pour ça et vraiment César m'a dit je t'encourage, continue comme ça, il n'y a plus beaucoup de journalistes engagés comme toi. Il n'y en a plus. Donc voilà. Ok, merci pour votre intervention, Alain. Donc, il faut compter sur moi. Donc, Tikate, donc, Kleboé, Fongwamate. Donc, Tina Souka, Toromema Moutouana, Tina Souka. Donc, je pense que Alain Azalaki Mingi, à l'Obika, qu'on a cassé l'Andier. Donc, oui. Alain, moi, je suis d'accord avec toi, Alain. Au moment où il y a un lobby, il y a un lobby tout à l'heure parce que toujours, les émissions, c'est ça le problème aussi de notre communauté. Tout ça trop émotionnel. Tout le barapina babilo to beta c'était na likambo yo. Ya on a ba na yo beta c'est en fait. Yango. Donc tout le ba makambo ezali concrété. Tout ça objectif est nini. Ceux qui ka politicien mo gaye awa bokolo ba bozo finga ye. Ah bozo tam samboka bien te mais so politicien na utilisa ça y avec des petits miettes. A pesio au changer kazaka. Bazé belé. Mendenge to bandi boy. Ceux qui bato ba olandanga artiste bazali awa ba politicien ba combattant songa na yebi bazali awa neto bandi boy to loba ba kombo na bango siko papa tika o kosa public tika o distraire biso tu prends l'argent à tel monsieur à telle personne et ya ngana yebi adoyo yebi ba yebi bébé na yebi bébé. Ok, donc les lotés. Oui, que ngai na zape ate na ko tika o banda pe ko critiquer ba combattanté donc les messieurs za pona ko critiquer ba combattanté. Donc c'est ça, faut pas ozonga na ba monga na critiquer mututé. Na lobby boy. Ezana batu baliaka mbongo ya ba politiciens bazalia. Mboko. Et toi tu le sais peut-être tu éviter mais ngana yebi. Mais oui mais ngana na cerveau na ngate polo banayeba. Tala, na opé exemple ya combattant Moroboye. Frère Moroboye Odombo. Oui. Aza carré na makamne tangala. Ngalanda bonga za combattant, ngaza artiste. Mais j'analyse au moins. Na yo kaka parce que toi na souci mboka. Mboka ezaka te to que nous mindu ki to beta mansese. Non, puis toi ba famille kuna. Mboka ezali mutu fait ça là. Ndeni il faut régime wana oyo ezako ezotambusa mboka bien te échanger. Papa, okova na ndako no pendant 20 ans il faut changer couleur. Il faut changer couleur. Nenge biso Congo zali. Congo et comme la COP. Na oka ki na oka ba ba be comme COP. Vraiment mboka no comme COP. Ya yo. Non. Ça na souci ya batuana. Oui, so que ça ta COP na. Pona nga. Donc monaki o ba vie na okimbuta zolo bango zolo ba ke ceux qui ya shadara zwinga pe na vandi ngape na ozo boro donc moni makambo. Encore tous ata sous-titres ya ba américain, ya ba nini. Eloko wana na kozongela ngo parce que bolanda kingai na 5 minutes naza ko betela ngo c'était donc na kosala ngo émission na kasi pe o participer donc toyo kasonité parce que tozo baluka tozo tourner en rond tozo ba makambo tozo sala té donc sous-titre ba américain ba zubiso pendant 20 ans ba anglais ba nini au moins que minéré na biso ata bango ba kosala ngo to ko profiter nango toyo kasonité parce qu'on tourne en rond donc to ko sala sous 15 ans 10 ans au mona kaka côté moko mai ezate nini moko ezate ndenge na loba na 5 minutes eza 5 minutes te mais ndenge na loba ka ke shada ekutu pour face ne déjà bongana et là tenir azobiso ba 5 ans déjà donc le boko beta c'était pour un enchaîner au monde pour monique to bandaki na retard au monde lo monsieur Zalia ba te bele ba landa biso il y aura aucun politicien ou comme on a pouvoir aibate mutumora akomelinga yi ya yibaka bango kaka ngai yiba na yo ndengoli yango na bito za ta sous-titre ya mboka moko boy yiba na yo mais peuple ezokufa na nzala wana omo c'est insupportable aux autres la pena que mais oh na ba kinwa to ba petit na biso te mwana muke ya 2 ans avant na pendant tongo tissoir adamete aleti so autres la pena petit dans na libumu moko neta na bascaris mama na ya salakate
papa na ça l'a raté. Papa. Mais le Bourwana est ok ne makambutu. Tous les artistes et musiciens oyo banala. Au Moana makambutu to ok nezali pour politique na biso eza bien te siko yo omoni bakanda msu ba invalidaki bango ba candidat oyo batikali wana siko pona yo mo yo candidat ni nozomona ke soki ye ata leki ego sala biso kama bien. Non mais omoni ngala comme na biso eza point de vue na ngaya. Obi omoni parti le rôle la IDPS. Eza quand même eza parti monene depuis hein depuis. Mais il y a toujours des mains en fait. Il y a toujours des mains. On comprend. Total à bango. Total. En tout cas, ça peuple me voter. Peuple ne mutu. Et puis bon, toké na élection on a banane. Ok, donc on vous rappelle pour intervenir en direct, composez les 0033 1 64 38 54 68 ndenge mutoto zui na téléphone azali ko se présenter moko a poser question. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur César. Vous avez toujours monsieur Apacha Boura Wazabanga. Apacha Yoka, omoni pose la bien, Yoka. De pose la bien, il faut poser la question ta moko bemi balé. Ndenge yo la sarawana ezalaka pas s'inviter na biso, ngape na zaki pris na makamusu tokomagite. Po yo kota facilement, posa ta moko après au kota na. D'accord. OK. OK. Le Bogombalo comment hein? Donc Apacha deux questions quoi. Apacha nazo ka onde konanga. OK. La liboso na tunaki à qui profitent les élections la RDC il y a des choses avec ou sans machine à voter. Première question. Deuxième question. La Fédération du ministre de Congolais de l'étranger il est compétent au dit Antoine Boulamba. Parce qu'Azali compétent, moi je confirme. Selon la canaille, pour la solution, la mission de Coca-Cola, au Bétata, Awa. Il ne faut pas l'encadrer dans la maison de Congolais de l'étranger. La loi qui n'a pas la Sololi, n'a contacté les musiciens sur la Kinshasa qui n'a pas photo. Il a dit quoi? Les musiciens de Kinshasa, Bazo, Balanga, vous citez par Combote, ceux qui peuvent tendre qui n'a cité Bango. Le ministre a administré 3 millions de dollars à Tiawana la mesa pour la Matambo Yango. Déjà, vous avez cité le ministre Riba, les musiciens. Projet Salamité et l'autre côté pour le Babongo. Et alors, quand les musiciens vous avez qui comme député, ceci, cela, patati, patata. Tomoni, Baniti, et Salami, André Kimbuta, la Bouchard, parce que avec un musicien. Adolphe, je dis, il y a 2500 banines. Mais la moko yo batoba kolala ndala bafuta na bangote tondi bafulu. Vraiment ils sont na tout ça ba musicien. Alors question na ngai ba musicien o tozo na boke ni boko malelo ba député. Na elingi to na nini est-ce que César Oboko akoki koyebisa biso député azangani. Pour na nini balita okoma ba député. Pour la ligne, et comme il dit Gablo, tout est comme il dit. Vraiment, il y a un et nous avons salué le ministre de Congolais de l'étranger, Antoine Boulamba, Azapolo Kangayebi, Namakamou Nanobi, ils avaient vraiment été compétents, blague à part. Il faut que tu aies bateau, le Sika Nabango, et c'est avec les ministère de l'Union que je suis, il a bien. Mais et la gare par le poste la ville et bon projet voilà merci. Ok, donc Apacha Bora Wazabanga en direct à Hollande. Merci Apacha. Donc mituna naweza la kapenza mituna moko vraiment makasime et kozwa ba biano na yango. Donc pour faire comme Apacha Bora, composez le 01 64 38 54 68 et posez votre question en direct. Apacha Bora sur la ndozo poser question, ba machine à voter ceux qui ont profité na banane. Élection, élection, machine ou pas, et profiter na banane. Mais s'il y a un tricherie, vous profitez de la partie majoritaire, ça vous le savez.
c'est pas moi qui vais apprendre le roté. Problème est le peuple qui se retrouvé, peuple a la choix libre. Donc, il y a un autre machine à voter ou pas. Déjà, vous voyez, ce qui s'est passé. Peuple a une décision. On a la côté peuple, on a les Congolais. Donc, côté on a la replacé, on a répondu qui ont déjà. Voilà, peuple sera se retrouver, il y aura des bavures. Vous voyez, ce qui s'est passé au Congo. Malheureusement, il y a que ça. Donc, au niveau de la députation, il y a des musiciens. Moi, je pense qu'il fallait autant à Combo parce qu'ils ont découvert à son. Ils allaient Didier Lacoste, si je ne me trompe pas. Tata Adolphe Dominguez. Papa, Moutou Azala a une ambition. Moutou Azala a une ambition la vie. Ils allaient vocation comme député. Ceux qui baquent une députation, tant que artiste, peut-être que côté art, réseau marché bien, va défendre les droits d'auteur et les musiciens, va les musiciens. Mais si le problème est-ce que députation on a un gouvernement Oyo Wapi? C'est ça. Le problème à Pacha, ils allaient point d'interrogation. Chacun est libre. Tout à l'heure, il y a un boxeur. Il y a un ring. Tous les champions, ils ont défendre biso. Abundara champion petit nanga Abundara Yuri. Ils ont vocation à chanter. Il y a des charpentiers. Au cours changer de domaine. Yannick Noah, Azalaka basketteur, Azalaka tennisman. Comment ça s'appelle? Georges Weah, comme président. Azaki footballeur. Non. Papa Taboulé, il y a un peu plus de paix à son âme. Bon, mon comment il y a ministre. Donc, c'est-à-dire, Bandeko, Bako, postuler na bango. Ça, moi, ça, en tout cas, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas. La seule chose, je vais te dire, est-ce que le gouvernement Oyo, Wapi, postuler députation na bango pour pas la voter? Est-ce que tu vas continuer dans le même système Oyo Lelo? Parce que le coup de ma bête, il faut parler des choses telles qu'elles sont. Pour Nanga, le gouvernement de Congo échoué dans Makambo Belé. Voilà, échoué dans Makambo Belé. Il n'y a rien qui marche. Le problème est que les musiciens, comme dans le bagi tout à l'heure, ils allaient coincer. C'est-à-dire, la musique est autant la société, il y a piraterie, il y a tout. Papa, si vous avez un musicien, il y a un musicien au Congo, il y a un poto. À Sengayo, Tindelanga Boy, je me suis pas au calé. Mais si vous avez une opportunité, mets-toi dans ta tête à Kondima. Si vous avez boy, voilà pour nous répondre pour l'artiste monsieur. On a mon Adolphe Mbongo, oui. Mais bon, on est bon à l'état. Bon, si vous pesez à poche numéro, je ne sais pas. Mais en bon à l'état. Et on a bagay comme cop na bango ndenge bozomona. Donc ils ont ça la passe mingi. Nga nazo kende Kinshasa, ko kansate nazo baboye ngaza congolais, ça c'est la terre de mes ancêtres. Nga naza mwana nkumu hein. Na okende Kinshasa na kende Kinshasa pour na défi ya batute na kende Kinshasa pour mboko nanga. Nazali mutu o na sala ba action ebele na ndenge nanga action humanitaire. Tozali na ba Amanda la Duchesse, la fondation Amanda la Duchesse, justement pour notre homme de vieillard, il y a action salama il y a pas longtemps. Bah voilà, donc bah maman ils sont bazali abandonnés. Faites na bango muta occupé bango zati. Mais je me pose la question, mais est-ce que le gouvernement est en vraiment? Ça ka pona bango, tout ça pona bisunyos. Ngata le na kin ba ça ngani. Ba opesa ngalaarte, ba boksa vina ngate. Bango ça pona bango ngala zo sala. O par na ngezali kaka ba orphelin, ba veuve. Moi muke na ozwa na musique na ngai, so na bête musique na ngai na concert humanitaire, na kaboli maman na nga partie na ngai, na pesata moi na bi bo ba bongsela ta ba maman na moi toilette, ba bongsela moi oui, pour baza maman ba boti biso na homme de verre, regarde, tala monde ba maman ne ba fifa. Mais tozana batu o baza ba vrai quinois, na éviter so baza ba vrai quinois mais o ba yebi ba situation na nyonso ndeko na nga bosha. Hein? To kontana ka ba musicien, ndeko zoloba, mais l'air mususu toza la pe batu. Ils ont faute na bangote. Ils allaient ndenge mboke zo tambola, baza coincé na niveau mo saranate. Donc baza obligé d'accepter bamboka. Ba foot, baza na bana basi, baza na bana, baza na vina bana ba ndeko ba lesaka. Mais qu'on pèse Adolphe 2005 ça. Bon ngo na vie Adolphe façon en 2005. Il faut sauter premier qu'après bi que non lobby nango. A sommet la tamsu famille tamsu ndeko mo aza hospitalisé
pour na y arranger en fait mais pour na biso nde total elango to mona non baza pousser baza pena pousser vraiment naza na défendre bango nazo loba o ezo toucher nga la motema na mona non ba massa baza coincé baza na choix te ozo comprendre to mona ti ba papa lombo ba yembela Mobutu to mona pe bato bele ba yembela pe baza yusa ko zo robeta na ba fête to zaki na collège zaki ko zo robeta tout le temps na ba fête présidentielle voilà ozo mona mais l'air on a sur Mobutu bengi na téléphone ya robeta lango boye obi mbandone zani mais makambo eza wana ke Mobutu azaki congolais mais autres za na ye wana aza occupant et puis azona molongwa te donc mbongo na podium azana yépe azo ça l'occupant donc yépe ga voilà donc na saki moko mabe yango wana kaka ba ozoma solo donc topema hein le boko na moni to beta nzembo moko nzembo ni to beta wa mukaji complète donc mukaji complète expliquer biso na ngo mukaji complète azali sœur na ngai moko petite sœur ani Mbombo voilà donc azana est bien B52 ani Mbombo donc toyokaye toyimbaki yango nga na Burumpela toyimbi na Samchitu toyimbi na Jordan Kusa ngala na oyambi nga tant que musicien donc album ezali en téléchargement ils ont 6 titres na yimbi na grand-père Bozibozana que je salue après venanga def des fois au place azali kuna bambote ya trop Somono Dolce a participé Batobele, ils allaient réaliser la studio. Il y a mieux en tant qu'artiste musicien engagé, mais Moussala nous a musique, donc voilà, ça passait, tout ça la paix, actualité musicale, nous avons prompté. Donc au lobby toujours qu'à Nino. Ok, donc il y a un préparé. Ok, donc tout comme. César Lobok, on est désolé, on va revenir sur Mukaji complète, au Moni, Batoazo Bengabiso, priorité Pesa Ponabango. Allô, bonjour. Alors, bonjour, César Nabissé Wazabanga. Nalingi Kolobaki, la chanson patriotique à M. Loboko. Tout ça pour nous connoter, naïbité ce qu'on appelle la chanson patriotique, ou à noter à nous. Et puis, mon sous Makambo, il y a le bac à le bateau, la musicien. Parce que tout, c'est tout. Il faut. Aluba, Abeka, le beau qu'on a mis ça, mais jusqu'à présent, tout ça qu'on n'a rien. Ce qu'on a dit qu'on a parlé, pour que l'émission Nasuka et Aïn Reza. Ok, donc, émission de nécessité, donc, Apacha, donc, Zela, toujours comme on dit, les pas à répondre. Merci. De retour sur la 99.7 FM MNG Radio, émission Rendez-vous avec le Patriote. Mon invité est César Loboko, artiste musicien engagé. Loboko Yokaki Apacha. Azongaki, Alobiti Sukoyo, Azokape Masolo, Yolobaki na sport. Et puis, Banzembo patriotique, Azo comprendre. Album là nous clôturé, Banzembo Zali, déjà, déjà, Bana Kongo aussi là, ouais. Ils pas si trop parce qu'il faut comprendre mais ils ont un message tu sais mais tu sais ça soit ta exclusivité mon côté il y a la parole monga na yoka na voiture zoyemba nzembo moko zosala la pona mboka est-ce que ko yemba ngotate apacha ki sa motema non azela ayoka bon album bien encore bon bien parce que nazo sala même ta ba clip nazo ngala bimisa on ba clip nango OK so na Facebook banzembo yali ezali on na yemba pina na yembela ba mboka na ngai ezali ba Fossette Glodine Kinkela azolanda yo petit sœur propre donc il faut que na bengaye na ko bengaye kala loko susu na yoki alobi Apacha les musiciens c'est pas nos ennemis nazo répéter ngo les musiciens c'est tes frères congolais sauf que bazo sala makambo biso par ya bazo sala par na bangote na bokawana Apacha. Je pense que la bête que c'était pour la mission, les missions, il faut baser la politique. Mais vision ya mutu, ambition ya mutu, mutema ya mutu na magama lingi, nangana yo, to ibaka to robota bana meto mitemate. O pekisa mutu na keite. Mutu a kei déjà et comme un problème na yé. Est-ce que a tout en amir to monati Fimbu, vous avez vu sur ma Fimbu. Mutu kenara na parlement no beta Fimbu na parlement. Ngaso na komi kuna na parlement na ko beta Fimbu. Est-ce que beta Fimbu na parlement?
abetaki yango te boyebi mutu nazoloba eza ndenge moko ndenge bango bibo ba postuler oui bakota mais dans quel yango lobi ya page eza na gouvernement au wapi parce que le gouvernement basi basali déjà par na bango ezala mabe na malamu et il faut ba changer na lobi ndako yo vandi je pense que ko vanda na ba kit pendant 50 ans il faut changer tout ça na mboka mo ya démocratie la liberté d'expression biso zoloba mais kuna na kin ba msuba lo barate à la technique bafodé donc à page moi je ne peux pas trop s'éterniser na loba ina obeta c'était la bête déjà c'était na loba qui on a dit que non il faut ba bima na makambo wana makambo ya kozala toujours si makaka ya ba politicien parce que ba aura ba problème quand la bande ko na bango ba congolais bani bango baza ba congolais faut ba défendre sol na bango ba beli na bango ba fanatique na bango baza ba congolais il faut pas baza na mboka Congo mais moi j'ai toujours dit makambo ya Congo eza sous physique te comme spirituel parce que ce que ezaki physique mais kala ba moro eleki on be makile ko ganga kaka le eza spirituel. Moi je crois, j'ai la foi, moi j'ai pris. D'ici là, il y aura des choses qui vont changer. Naza politicien, naza li peuple combattant, naza préciser. Naza artiste qui véhicule le message. Message ezali vocation nanga na ye nangwa pacho. Peut-être na la na butu et yelinga na bité, tong ba invité na bité na loba. Na loba peut-être toi na ba moyen soko ya se communiquer na baninga nanga te ba holandanga. Tous les artistes congolais. Pour moi il faut changer physique de l'autre en épaule. C'est le moment. Parce que on appelle ça exemple. Même Bora, na olinga jamais nga. C'est ça. Moutonga na yebi par exemple. Na mona kaebo to déjeuner na eskamoro, to Milan eskamoro. Na zo mona na mus na ndenge bazo bete mabanga banzeta zo kufa. Mais yango na ba sala ba zo yango ekosala nga pasi. Mais déjà trop tard. Pour ezala solo. Il faut changer. Il faut que ces gens-là changent. Boyebi Afrique et qu'on changera jamais. Pouvoir Afrique tant qu'on changera, il y aura toujours des belles du sang. Atabo chapon et comme parce que frère mon gars au Cambo et comme il Cambo tribal. Oui, c'est vrai, il faut tout ça l'attention le Cambongo parce que na kata Congo comme le Rwanda une partie à batumo comme il faut bazalaka wana kaka. Balingi na bango ko bougeter, soko lobby langue mwana te comme na problème. Na pesi coup de chapeau parce que ezaba ba réflexion mo ko pousser ezaba idée mo ko ba ba sija ko ba ngona tout ça l'attention parce que biso congolais photos en unité tout tika polémique tout tika ko swana parce que moi je ne vois mal na vandika ndako na ngabwe na zu téléphone na zu caméra na tia en face na préoccupation mususu te na banana au finga yo bora place aux la pacha non peut-être c'est bon mutu azana éducation na utano de base mais a tozolo ba pona mboka ngaso nazolo beza pona les kaka déjà na ba mission internationale c'est pas que na banda oganga non ba obalandanga ba mona tant batu nanga ba question etali mboka nanga na lobaka plus comme na na ba télévision ba chaîne étrangère na lobaka plus africain. Comment biso-t-il les lobes africains de comprendre que il faut tous à la kaka mais tous à mayele. Je parle de ça national plusieurs fois et puis si l'amté n'a pas expliqué le romogo ba mindele ba bunda na ba français ba allemand ba bunda ba bitumba ba guerre ba Hitler mais les lobes ba mindele ba sala union européenne c'est-à-dire ba buka ba frontière mais ngelo ba teke kota sans papier non je suis désolé donc ba buka ba frontière ba koma bomoko donc ba lekisa nyonso eleka mais biso ba peuple africain comment tozo ko arriver quoi et ça partout hein? Comment tozo ko arriver te ko yeba ki non ndenge nini yofo beta ndeko no africain c'était ozo beta na motema nini puis na objectif nini ozo machete o kata ndeko na yo mais eza eko pesa yo nini. Écoute et le biso tozali tant qu'on est sur terre on est des frères et sœurs tant qu'on est sur terre moni eza na osala mutu moralité quand des ali na makambo oyo ya bato belé. Mais moi je parle en tant qu'un musicien et un serviteur de Dieu aussi parce que ensemble là et je suis un croyant pratiquant moni et ko futa nini ndenge moni mabe futa ka mabe boza na no boza kimia boyebi hein to vanda to ndimate ke Charles Seskou akufa to vanda to ndimate grand prêtre Kadhafi akufa to vanda to mona ba Saddam Hussein to vanda to mona ba président belé bo mona ba Samuel Do ba mona ndenge eleka
tovanda tomona que non na tongo bola muki bono muto asala 37 ans de guerre lokola sans vu puis se retrouver libanda batebele ba Hollanda yo donc merci à la lumière en Allemagne donc belé batebele ba Hollanda tokolamuka merci go tokolamuka pardon là c'est loko pardon tokolamuka un jour na tongo ngai na yo pas kanga data lelo tokolamuka ngano na tongo tokaka oh non mutu tel akufi Congo comme pending comme libéré mais est-ce que tu as préparé faut tous la préparer parce que tous zonga soute que na mutu moko ya na kata pouvoir abandi suko yiba abano cha gouvernement ne parce que batanga chiki moko parce que to vanda quartier moko te biloko wana ezala raté tous on a besoin ya bateau baza belé ba ko diriger moko ba compétent baza belé na libanda baza belé et belé son ce belé c'est baza prêt que nous ko servir beaucoup na biso mais ils peuvent pas y aller parce que moi côté moko ezali et puis moi ba division ezali entre biso ko lobeza mabe ngata on atala ba musicien na pese exemple jeune frère ayimba rapé c'est un bon chanteur manda chante tant où yaza ko makambo moko boy oyo ke batu nyoso bazo mona ke yango te mais yazo beta sete papa mais c'est dû à quoi alors mais c'est parce que la peur c'est la azo banga azo flatter je suis désolé azo flatter artiste ko lo ba makambo zo ba ningo te ko lo ba te ke non ndenge za boy to mela au potable na Congo depuis quand est-ce qu'il existe ça présent Chikito Mushashino présent Viva azo talayo apesi mbote William Kayembebe ape apesi lo sako na yo donc Séraphin Kachamana nan pasteur na ngai o to o azali to sambela nani comment na ye yango comment ezali mais yo mo lo baso pasteur na autant kombo na ete zangate ah d'accord aza pasteur moi ninga na e ay banate donc na moni pe masananga zaba de bazuba donc en direct il y a Madrid azolanda biso donc comme on a pasteur Willy Kabengele ah ok d'accord donc mon ami Kabengele pasteur tozaki nzela moko yo nzamba peso évocation comme pasteur mais otika nga na ba prière te sans le sambo nous sommes perdus voilà biso to priaka faut to sambela tous en la conviction avec détermination avec force sans Dieu on est nulle part. Ok. Merci, donc le boko to commis vers la fin on s'achemine vers la fin de l'émission naningi na yeba le boko leitmotiv na yo donc courage wana changement langage au komiko bundela mboka maka bon ozalaki pe depuis kaloza congolais bando s'occuper na makamba mboka mais langage au komina ngo ya ko bundela mboka ya ko loba makambo boye c'est vraiment dû à quoi donc avant répondre nga donc tozona na mutaza na ligne to kana na habiter ce que pas chabo azongi sous na habiter allô. Alors oui, c'est ça, dit une dernière question. Non, mais Apacha, Zilana Apacha, mais Batu, Zilana Apacha, Batu, Zila Apacha, ba comprendre raté, babi, mais émission est à la ya Apacha Bora, ou bien bah comment on le baguena la facilité. Appareil dans la ressource, eux, ils ont localisé, ils ont prié ressources. Je ne peux rien dire. Bon, donc comme la fin, donc tu comme vraiment à la fin. Donc oui. Merci vraiment la participation. Oui. Il y a beaucoup de kaka. Oui, Loba. Pour le boko, avec des solution numéro ya okikoya na pour que permettre aux musiciens dans le musique, bazonga baya, babetaka awa solution selon et puis alors un exemple à part ça au moment le lobby de l'ali que nous devons accoucher de temps que va libérer Congo donc il reconnaît que Congo est allé occupé donc il faut libérer et alors il y a le exemple même l'andika malobanaye bon si pour la pétition merci et puis la balance qui moi tout ça la pétition pour exemple, c'est la ministre compétent à toi, on a tout ça la pétition. Ok. La décision ministre qui toque pour la diaspora, pour la peuple, ma visa, carte consulaire, tout. Donc, ce qui te voit que ça là, merci.
Ok, donc à Pachabo Rangam, nous remercions aux fidèles dans l'émission, nous participons à autour de la question. Donc c'est le but de l'émission. Nous allons pas na mususu bazo koma benga raté. Mais but de l'émission, c'est aux na question au côté au tuni et zab émission belete que zali nandenge bona signalé p. Donc on déjà présent. Mouchachino Zolanda Bisso, donc collègue Nopé Awilo Longomba, les propriétaires de tous les dossiers. Donc il y a une star de renommée internationale. Donc il y a Bundel Rapemboga Kosakanate, Azanaba méchant à Kosakanate. Donc vraiment Baolanda. Donc to répondre na ba question. Na ba question oyo ya suka otozanango. Parce que to comme vers César Ngadi, ça me fait trop mal. Nazo répéter le camo, ça fait pitié. Mais bah toi t'appelles Longino parce que bah mon appelle ça que aux appels na passe. Ça passe ces ali pour la nini. Ya on la lobby boy, avant la répondre pour le que solution na nango pour ba musique. Ngala cause sa musique na Congo c'est pas ngate na poto ngate mutu na ba ki musique obetate. Non. C'est la préfecture. Il y a eu des bavures, il y a eu des échanges tout mundele ndako na yoso rezo mutu mo yo cha bomba lobby que non bobima bombe za libanda. Je pense que mukolo pana obimisa ba non yo yembi ba pa ya mo mabe. Ba mise to ba awa. Il faut ba émerger ndule na bango. Soki ba combattant ba poya ba ndeko musu ba boya. Eza kapé ba combattant te. Ba butel mezala ki bango moko ba mise na ba fanatique na bango. Ba yebelo ni ba luka na kati. Eza la monde na bango moko boy. Ngai na solution te na ba non. Bon, lobby musique et zonga, mais non, na pouvoir ni nazano. Non. Solution au Congo la wana ngozali question ya amour du prochain. Les alliés les kamoko, faut voyer ça ba master vérité, surtout ba entourage ou ba entourage artiste musicien. Bora, pacha landa bien. Ba bureau na bango ba fana ba tala pe ba kam o ezo sala ba tala ba réalité en face. C'est-à-dire yango na lobby boye na ko sepela teke na mona mutonga na yebi. Baso sala yependa mabe na misu na ngai ba okate misapi ba matoi na osepela te na okapasa to kata bango ba matoi na misapi wana penza za jeter ba ozoma solo mais kasi ba ozoma solo pour ezalate il faut que zonk ça ba na réalité kaka et puis en plus ceux qui pena bolingo wana ezali entre bozolo ba musicien mais ba combattant pe fois na bolingo ceux qui bolingo wana ezali ba mise ba na bolingo bozongisi pena moko ezala non apotika no ma musique à part hein musique eza abotia bozonga pena ba musicien ba pasa ba musicien na bino ya ko ba congolais neti bino c'est vrai que ba kozana ya on a vu bazana katia pointe à sardine vieux de nom obeti vient na biso lobele le petit frère lobela bango ba tekikini ba tekimboka ba longwa nanu vieux de nom na peso mbote oh vieux nanga de nom mobeti combattant munene oui artiste musicien engagé netio ceux qui vont comprendre que non ba bureau na bango ceux qui va comprendre que non après ba bengi sur côté mobo mais après kochano mututé il y a trop risque c'est comme si pour nga c'est comme si batongo bali akana diable pour mutu aza normal azomona ma base en face ba sala ba action belé ba mise fali asombela ki ba asombara première soin qui sensu chama ina ki sensu asomba comment dirais-je ambulance il y a premier soin na mboka mobo c'est encourageant félicitations yebisanga ayembelaka gouvernement colonial omoni siko premier ngwana bonina tanga ba komba ba mission héritier ayembelaka gouvernement colonial feregola ayembelaka gouvernement colonial mais na mona ba eli héritier awa aobetate mais zalaki siko problème pe héritier te comme problème ya préfecture c'est vrai que comme échange nga conseil na ba mission ba tika ocha kiteti na peuple na bango la population na bango, la public na bango. Et puis bango na bango faut pas na bolingo. Moi je ne vois pas que yo musicien ou lo salaka likamuka que misi CD na yo boye netinga boye zote kama na ba île de Maurice. Après on a longa makamna ngai ko lo ba musique na ba no finga muninga tout ça la concurrence loyale ya musique. Ningi za katamaka. OK, donc César Loboko répondre à la question ngai na poser kio pour te conclure langage na souci au commune nango ya mboka na makasi c'est dû à quoi et loko nini et ça là qui est déclenché donc au comment penza boy penza non César ezate déclenché nazara nanga déjà ndengwa nga même na kinso na leki na télévision je parle nazara na langage nga langage nangeza ko conscientiser ba tout langage nangeza li ya paix ya mot du prochain langage nangé na ko changer kangote naza flatterté César webindenga na kola soki na yebi soki eza pe na bato baproposanga balar yemba na boya nanga pe na king
Et ça la ngani. Ah le beau boy là. Naki no boy qui. Comment biso to bat oyo. Ba tout na poto ba kola bien. Na poto. To iban ba sela bat mais ya na bateau au moins ba kola penda bien ba line éducation de base basali. Vous comprenez? Na ko mu zo alelo 15000 na yembipe. Na melami na mape. Mais l'obso na kuta na master moko boye asaka na susi mboka. A changer nga face ba sezo boniko. Vous comprenez? Na linga jamais na beba na master na pona mbongo, non? Vous comprenez? Motivation ezali nini? Nazo leka na ba radio belé. Bazo so c'est l'anga les mêmes questions ndenge ni mboka na bino. C'est place mon na mona ngabi problème ezali ya sérieux. Tikano na mikaro ko tel s'appelle ba master langa ya banzeng ba langa nzembo. Hein? Puisque banimba kene bon ndeko na ngai frère na ngai nsoni alinga kendi na députation. Je yango na lobi totika bango atopisa ngo chance à kota kuna à que le défendre ka musique na biso. Puisque musique c'est kufi nango. Mais na aokende kuna na gouvernement oyo wapi ya bapangi ou bien ndenge. On comprend? Bon nani Lacoste ngazo loba pour la mission na biso ya Congo. Lacoste azo postuler la députation. Au défendre musique, au défendre na mushikuna. Au défendre ba artiste baza partout na aroloba nini photo yeba calendrier na bango faut mise la biso. Même ça biso siko bazo ngaba postuler c'est vraiment c'est pour tout le monde ko postuler non mais et ko zala ndenge nini est-ce que ba kambo o ezoleka ba koloba ngo kuna donc yo ndenge ozabo jamais ko postuler na minute ko postuler na députation o lingango te. Non mais ça vocation na ngate to kuna koza na pe conseiller to mona ki Zakaria wa tatika ki journalisme azwa ki fimbo amina okota na filmu na parlement sacle ozolanda ngai olanda mutu ngadi yo amutu na biso mais sacle komi na parlement film betate là mso expliquer de là mso ba condition il fallait beta akuta makambo oyo ya bana ko s'attendre que baza na boîte à sardine expliquer déjà que yo siko film bongo beta ko kuta siko yo papa no moko mutu yem ta salane ba vanti ko beta su papa no film. Ah alors faut pas to loba to sala ki to loba na sala boy oui to yo kana le calendrier na bango ba o ba postuler total calendrier na bango. Ok, donc César Loboko, vraiment, tant ezali moukousse tokoma qui na retard, toujours retard. Donc vraiment, on a sur 2 minutes pour conclure. Donc na bato tout balanda biso. Conclusion na yo na émission na makambu ndenge zoleka na vie na yo artistique. Non mais elo na baka na komisi na nzambe na komisi nkolo ndenge a permettre biso to kutana lelo et puis ndenge pesi ngai pe Saint Esprit inspiré ngai ndenge ni na ye koloba. Oya moni na lobi mabe abenganga na téléphone to na zangisa likamoko boye abi papa na sepeli tinde mobile boye to na sepeli to na lingaki loba boye to solola to zawana ka pona objectif moko biso to que non qui a un changement en fait to sekata un jour na vie to lia kata to tout monde ata bana ba okene école ezala ka te batu moko boye te ezala pe biso tout na Congo tozana bana tozana bakoko tozana baleki tozana bandeko bani to meka okanga mapena likofu moko. Et puis bon voilà on a remercié ka batutu o balandi biso lelo ne na lobi na remercier surtout yo César continue ngala za mutaba ya ba finga te yo za na ba vocation na yo tango lo bakana yo eza yo mais o yambinga étant que artiste engagé engagement na ngezali na ko finga te na polémique te mais na ba droiture donc tout na vie et to yaka ka na vérité. Parce que Congolais sur le bien vérité à mon logo fingi. Or, surtout se référer à la Bible, Jésus a le bien rien que la vérité. Tout le bac vérité. On comprend? Vérité. Et puis tout ça la foi, la conviction. Tu yebi que place tozo koma lelo na lobby na ngana César to yebite nzambe muta yebi. On habite au lala to lamuka. To gaga que non saison nini makamé comme bien comme il peut bien ko. Alors totika ko ko mi inana totika ko inape bandeko to mi inana te na opesaka mbote na mandat la duchesse alanda ki fondation mandat auto sala ba action humanitaire na opesa mbote na ba bandeko na nyoso o ba so soutenir ngai moi sinanga Judith Massasu atika ngate na mabondeli pe to zakana ye na équipe technique o to sala na bon na kin ba petit ba sala pena o ba clip o moni o ya ikuchu petit na Perkis na Bob tozana Isaac
Na pesi souvenir nanga GG Kalonda Mbote, le Big Boss Full, Pablo, tous arrêtés tout le temps Pablo et Pablo, ça ba restauration, à réflexion ba kota Châtelet ba all tout le monde wana. Ba sœur nanga iloga Gigi Loboko, il est apostila rapé na kin, mais bon voilà, ça qui candidat indépendante, ça y boulot mais ba tourner de ba yeli bangwana toujours. Faut basi ba côté belé na kata gouvernement ba diriger, comprendre. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc moni ba sœur lokola ba mari jo bazo postuler, oui c'est encourageant. Donc na pesi sika Loboko, kolo bazala Mbote oya akamba pe ba musicien Congo. Voilà, na pesi Christian Akwasa Mbote, Glody Steboy, na pesi les sous Mibeko la loi José Congo Mbote, également César Gadio Moko, Mbote Belé. Je pense que na tiki batunyo sur la ndenge lelo ezali samedi, bato ba robima, basa la rotation d'alcool. Voilà, la vie elle est tellement courte. Ok, donc je pense que Conseil Asuka, le message est passé. Donc César Loboko, on a peine à remercier Mingi parce que l'émission Oyo Bato Belé, Pe Balinga Kangote, parce que les téléphones ouverts, les exercices Moko, il faut on dit Mayango, parce que Bato Belé, Balinga Koya, Pe émission Auto Ebisi, téléphone ouvert, on a téléphone Ngana Rokokate. Donc merci César Loboko, je pense que ça ne sera pas la dernière fois, Tokokutan Lisusu, pour Nakolobela Makambamboka, et puis pour Nakolobela Makambu, et album Nayo. Pardon, oui. Album est en téléchargement en fait. Ok. Toujours continuer dans aucun kin pour nous ça va clip nous sous ba clip bini dans aucun kin dans ça ba clip ba na kin bazela ba yebi César Loboko le grand Mosenge le Sofina Panera moni kombona e yaki na esprit donc les Sofina Panera ils allaient les sauver ils en a qui arabe. Ok, donc c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver les samedis prochains. Donc je vous annonce déjà notre prochain invité. C'est Major Vundwawe. Major Vundwawe au Azali. Ex-phase Azalaki directeur et service à renseignement. Donc Azali Namakambu et Belé Akoloba. Donc prochain invité Nabiso Azali Major Vundwawe. Na sala na déjà émission na vidéo mais radio c'est la première fois à lobby à Yebi Makambu et Belé ya ba politicien o misu baza ba candidat. Donc biso pesaye pasina kanda na motema yangwana roya ko panza poké awa. Donc rendez-vous pris pour samedi prochain avec le major Vundwawe. Donc c'est le mot de la fin. Nous allons nous retrouver samedi prochain, même heure, même fréquence, donc sur la 99.7 FM. Donc à samedi prochain. Bonne suite de programme sur la 99.7 FM. Toko Silisa na Nzembo Oyo Babengi Sambole. Il y a invité Nabiso Azalaki, Nabiso Awa. Avec des favos, hein. On a un grand frère, des favos. Ok, allez, à samedi prochain. Avec Sepela TV, besoin d'écouter Okima Banyongo ezate. Pour pas nabiso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que vous foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que vous foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, Sepela TV.